Oui, la famille. Bonjour ou bonsoir, mes bien-aimés. C'est l'heure oike ya kokuta bino. Bande konangai, en tout cas, ndenge kaka tomesana koloba kimia o mabota mabino. Bande konangai, ezo sala pasi pe ezali kopesa mawa. Bande ko ezo sala pasi ndenge tozo loba pe ezali kopesa mawa. Ya komona image oyo totieli bino ndenge ezali koleka. Yango problemi awa na kati bandeko ezali nde nini? Problemi oyo ezali awa bandeko na ngai, en tout cas bolimbisi pona mongongo bolimbisi pona mongongo, kosu ezo déranger, barime ezo déranger, donc ça ne va pas. Talaka to mesana eka na kamo ba moi na biso lokola malili ye ale. Et bandi ko pesa bonjour na ye, bonsoir na ye. Donc yango wana mais tout va bien. Bande ko ndenge kaka to banda ki koloba vraiment ezali ko pesa pasi, pe ezali ko pesa mawa ya kotala bilili oyo bandeko. Bilili oyo bandeko na ngai ezotalisa biso nini? Elobeli biso nini na komona bilili oyo pona bo comprendre bien. Bandeko, ba français baza penza mitema mabe makasi bandeko, ba français ba mitema mabe makasi. Mbaleleka bandeko, tolakisa bino image moko. Ba français vraiment makambo basalaki na Mali. Donc na ba malien. Lokola gouvernement ya kuna elingi lisusu bango te, elobi na bango bakanga bisaka na bango bakende. Tomona ki bandeko mwana mwasi moko ba français penza bango nyonso baza kosubela ye oyo bakoboka baso sirie bako cracher sirie bazo sala bazo subela ye pe toyebi te za dina kwa mwana mwasi wana akokaki pe kobanda mbangu akima na yebite bazalaki na minduki oyo abangaki amitika ba humilie ye bongo bandeko, point d'interrogation ngana bino to yebite. Bongo bandeko na ngai botala lisusu video oyo makambo ezali koleka. Bandeko makambo ya soni, ya mawa, pe ya kele, ya pasi. Video oyo ezande nini? Bandeko ndenge kaka ba français gouvernement ya Mali kuna ndenga lingi bango lisusu te na ba politiki na bango basalaka ya mabe bandeko na ngai mindele bango bato bazobomela biso Afrique baza na ba politiki moko ya mabe makasi bandeko na ndenge ya kosakana te. Pona nini? Kuna basufraka kaka pona bango awa bazalaka kaka bien. Mais tozo kimela pe pai na bango tozo mona o esengeli pe to mona kaka epai na bango wana. Bandeko na ngai tomoni biso nyonso. Siko bandeko nini leki awa? Ndenge balobaki na bango bakanga bisaka na bango bakende totala izini oyo makambo ezali kosala. Lokola bazokanga bisaka bandeko eza gouvernement mutalobi na bino bokende. Tolingi bino lisusu te bokende. Ezali ba individu oyo tozali komona awa te. Donc quand on dit ba individu, donc ba travailleur na bango. Bandeko ba travailleur oyo ba vivre longtemps na bango. Ba mbula boni oyo basali na bango. Oyo ba mesana bakoma bomoko bandeko. Mais totala ba français makambo bazali kosala. Lokola ba lobi na bango bakanga bisaka na bango bakende. Tala bazali ko détruire bandeko ba biloko na bango. Bazali ko détruire biloko na bango bandeko na ndenga kusakana te. Ba biloko bandeko bakoki pe kotikela yango ba gens wana. Parce que ba gens wana n'a rien à voir avec décision ya gouvernement.
botala ngutu baafrike na biso kaka ndenge ezali kotambola kutu bajean bakoregrete bakoti na chômage no misala esili bakoregrete bango me totala lolenge bafrançais oyo base comporte bamituka biso moko toyebi ti bamituka ndenge ezalaka kutan awa okoki kosinie naluka ata mutuka moko bo ata ba 2000 ba 3000 mokomona kaka mai po ekende kuna ezoleka prix ya mutuka okomona kaka kuna lisusu pono dédouanier ezoleka prix ya mutuka donc eza facilité ya kozala na mutuka na Afrique pona ba dépense na yango mais totala penda ba français oyo eloko o basali botala tracteur mobimba ezo détruire mutuka tala mutu mwindu oyo mutu mwindu o bandeko aye penza wana pembeni na bango a comprendre bango te aye penza pembeni na bango pona koloba na bango ke bokoko pesa na bino ngai yango te penzo liebo détruire donc mususu wana aboyi alobi penza non aboyi donc il faut ba détruire yango kaka tala ndenge bazosala yango malgré babomi yango pou donc il faut bania tango lisusu bien bien pona ba récupérer eloko te keli motema bon bandeko nange eloko nini oyo ekamusinga eloko ya mutu ya bandeko oyo ngai nakamwe awa eza nini nakamwe façon bazo détruire mituka oyo te parce que eza bango eza cœur na bango meloko ekamusi ngai bandeko na biso oyo baza kaka wana pe batelemi bazozala na bato ya lolenge ya boyi oyo baza bato mutu ndenge bamonaki ka bareaction oyo bandeko babanda mbala moko kokende kozwaka babiloko na bango babimaka bakendaka bandeko babimaka bakendaka deja ke bazala na bato aboyi po baza bato moko très dangereux tout comme pe bango bato bazosala wana bakoki kosala bango nini kata na dernière minute tout comme bakoko pesa bango babiloko moko boy or ke biloko wana eza ba bombe à retardé ba poison à retardé ti le boko tikalaka kozwaka ba maladi kokufaka wana bango baza lisu kuna te simba kendaki bandeko langa je m'excuse parce que ndenge bazosala boye baza ata na somo nango te bongo bino bato bakozala na somo na bino bakozala na somo na bino te nga sikoyo na kamwe bato mwindu oyo bazokontinue mpe kozala ti lere bakokabwana baza mpe kaka wana mpona kaka mbongo bazobosanaki bato aboye baza badanger public baza babombe retardé bakokosala bango banimero omona bapesi bino kama ba 20 soka ba 20 wana si basalaki yango masolo bandeko oyebi bafrançais tetete bamitema mabe makasi na ndenge moko ya osakana te bandeko boyebi na kala na ba 1900 basalaka recensement Europe mobimba esalaka recensement totala mboka nini oyo yoki racisme eza makasi na recensement na basalaki bandeko biso nyonso tokamwaki biso nyonso tomona kaka balma bazali penza baraciste moye te balma bazalaka bien te balingaka biso te bandeko almangu tazala na ye bien azala bien bandeko po ntango alingi yo te alakisi yo yango vis-à-vis ke alingi ne yo te kita yo oyeba kozwa badisposition na yo c'est mieux malamu nazwa balma me tokamwa bandeko tokamwa na bavote wana babandaka kosala tokamwa biso nyonso tu banani babimaki premier ezalaki babelge ezalaki babelge bandeko kokamwa
balimango to bayaki 10e ezalaki nao babelge oyo belge azolia na yo azosekisa yo donc okoyeba ngutu tomoni teke bato abongo moto baza très dangereux mpo aza na facilité nyonso ya kozwa yo mpo na nini azolakisa eloko mosusu kati na ye eloko mosusu nga nasepelaka makasi na bato balakisaka na bango mpenza boyeke nalingaka na ngai yo te ezalaka ngutu bien ke moto azolakisaka alingaka yo nzoka kati ni alingaka yo te eza bien te eza neti lion bandeko lion tango azoseka eyebana te aza na nzala ou bien azoseka eyebana te bandeko na ngai yango wana tozala éveillé motu mwindo olamuka totala danki bandeko totala tracteur tala wana ndenge azofilme mosusu wana azodirige totala fina efini bandeko tala motu mwindu motema esu ya ye asengi bopesa na bino nga tala zongi nsima wana aboyi alobi mpenza non aboyi oh bafrançais bosali bosoni bosali bosoni makasi bokosambwa na monde entier na eloko oyo bosali eloko bino bosali na Mali ya kosubela bato mwindo ya kolakisa kati na bino malamu toyebaka na biso ke boza bien te me toyebaka ngo komi lifo te me na bagisement oyo bino bosali na Mali to comprendre bino komi lifo to comprendre bino penza komi lifo ba français oyo meme bino bandeko na biso oyo bovandaka na France fo bozalaka kenge boyebaka lolenge ya bato bozovanda na bango bomonaka kaka te balingi bino te baza balio baza balamu te ndenge président moko aleka Chirac alobaka ngo na interview ne moko na landaka babetelanga lisolo te menga moko na yoka ngo alobaka penza bien bango balaka bakamaradi na baafricain te pai nyonso oyo bango bazali ezalaka kaka mpona bagarde baintere na bango mpo baprotege disons vraiment utilisaki yango wana no kogarde mpo baprotege baintere na bango bamikonzi na biso nyonso tobengama te mpo tosala politike bino ngutu mutu bozalaka na basatelite moko ya bamakasi koleka ngutu oyo biso tozalaka nango bata prive mpona botalaka nyonso tu ezolobama na monde entier babiloko oyo nyonso ndenge ezoleka bomona yango te misu na bino emona yango te bamatoi na bino eyoka yango te bandeko mpo boalaka na bato wana ti 24h/24 mpona kosurveille bainformation banews ezolekana na monde alors bareaction ya boye ezolobela bino eloko te bapropos ya Chirac ezolobela bino eloko te mbala mosusu ngutu politicien moko mpe akufa deja na France alobaka yango bien kote ngutu ya bamartini wana baguadeloupe basili kaka mpona balangage wana tatango azalaka mwana mobali tatango mpenza alobaka ke bafransa bato mwindu bazalaka te oui kote wana basili kaka azalaki na raison na ye bandeko na nga bafransa mutu mwindo azalaka te bandeko eza kaka papier donc dans la généralité te lobe baeuropéen ya bato mwindu bazalaka te bandeko oyo tomemaka eza kaka papier soki okei place moko bazoboma baétranger bakoboma yo nationalité na yo bakoyeba ngo nsima ntango bakokotisa maboko na poche ozalaki na passeport bakoboma yo mpo lolenge na yo boye ezomonana te koza mundele tokosanaka liboma te neti mwana moko toalaki na mwana wana anda komona ka ye mundele ti
l'air asilisi classe abandi osala moko mosusu aloba na papa na ye alobi na papa na ye papa mindele baa mabe baa mabe mpenza ya mindele yobi papa nengo taseki alobi mindele baa mabe lelo nde moto oyebi yo ozalaka moto mwindu kasi yo lobaka bino ba black people omilongolaka te lelo nde oyebi ke yo mpe oza moto mwindu black people donc bato mwindu bandeko tokosanaka liboma te meme bana na biso tolakisaka bango toujours racine na biso malgré bamboka na biso yango touti bamakambo ebele yala ndenge na ndenge mais tokontinue kaka kolakisa bango racine na biso bandeko bapai oyo tovandi mawa tro bafrançais basololi mabe makasi ba 4x4 oyo ya chere ya badepense boye keli motema donc lere bayebisi bango bakite donc mitema na bango eyindi makasi bandeko mitema na bango mpenza eyindi makasi basepeli te bandeko ata moke basepeli te bongo ata bosepeli te ata mitema eyindi basalaka boye te po bato oyo bosalaka na bango batravaillere na bino oyo baza bato ya gouvernement te kutu bango bakoti na chômage nga nayebi bamisusu ngutu bazwa banationalité bazwa bavisa a fonction kaka place aboya banda ye kosala amesana na mundele wana omona mpe basalaki camarade omona bana ne mpe bazwi mpe bavisa mpona kaka mundele wana aye mpe baye na Europe omona mundele yango basali prise en charge bongo na bacomportement ya boye pourquoi bandeko pourquoi epesi pasi epesi mawa mpe epesi soni bandeko bozwa mayele tozwa mayele moto mwindu ntango ozomona babiloko oyo nyonso esengeli olamuka moto mwindu conscience na yo ezonga na place bandeko kikamarade ezalaka te entre biso na bato oyo tomonaka ata bamabala kaka oyo ya bato mwindu na mundele bandeko mundele ayaka ndeka na profit o bayaka mpenza na libala ya solo mpenza bandeko balaka mingi te bandeko oyebi na kala leka tozosengaka kaka bangunde eyalaka na mwana mobali moko boye toalaka neka na foyer mwana mobali wana ndenge kaka bato bayeye poto sika alingaka mundele moko boye le alingaka mundele moko boye ye na biti ya lobilobi ntango epesi sebo akoki kodiembela kamwa doki mundele mpo alaki na bana na ye misato deja moyebi mundele wana wana ngutu bafoni ka ya bandako baportable nane ebimi nango te ayebisa biso mpenza lelo eza vendredi lere nazosilisa na kozonga na ndako te bokomona nga ka lendi na pokwa sorry bandeko na ngai yaona olinga oganga mpenza te boyoka kaka na malembe ndenge na oloba soki nasisi na oleka na pa motu na nga wana bandeko nzoka asalaki erreur parce que azalaki très fatigué lera akendaka mundele wana alobi ne yo soki oyebaki oza fatigué okokoka te elafali oya te fo yebisa ngai kaka combien okosala ngai okosala nga combien donc ye soki ake kuna akomaka ne punda akomaka ne robo donc butu mobimba wana bandeko akolala te mundele wana makambo banda osale mabosanaki moto oyo asungaka ngai aire nyonso tu apesaka nga oyo nalingaka mpo nalingi mashine madakadaka tro enui nango ya nunu mashine madakadaka ya nunu yo na bakombo na yo oza matate
me mokolo wana moto azalaki en forme te alobi il fallait pas oya po mobali wana lere akomi kaka le asokoli akembala moko bandeko na mbeto alobi aza très fatigué abandi kolala balamusa ye na kati ya butu bandeko babenga na ye imagine na malili wana alobi na ye soko oye awa mpona mosala oyelaka soko oyebi koza fatigué koya awa te eloko alobaki na ye koya awa te bandeko na ngai mwana mobali wana azongaki bandeko azongaki na ntongo nango tomoni ye biso bi yo ndenge nini alobi babengana ngai na malili katikati ya butu babengani nga heureusement batrain mpe bametro tongosa nazwi metro pampa correspondance pan na ndenge nabimaki koto oyo le nakomi pembeni awa le nazwi siko taxi yango eye kotika ngai awa mpo babisi se estopaki tala situation nakutani nango alobi ndenge esali mpe bongo esili na otiaka lisu makolo kuna te donc alandanga na profit ya mashini na nga dosa yango mawa tro bandeko ezopesa pasi mpe ezali kopesa mawa na bacomportement oyo pour vous montrer que bandeko eza pasi entre relation ya mundele na moto mwindu biso tango tolingi tolingaka penza na motema mobimba tolingaka me mundele tango azoyaka pembeni ya moto mwindu azoyaka na profit moko boye bandeko sans profit wana eloko emarche eza te eloko emarche eza te yango wana bandeko esengeli tozalaka mayele ekosala biso bien makasi bandeko tozalaka mayele vraiment epesi pasi mingi mpe epesi mawa kitoko te bandeko kitoko te vraiment moi personnellement esalinga pasi na ndenge moyo ya osakana te esalinga mpenza pasi na mituni mpo na nini mutu akoki kozala na bacomportement ya boye pourquoi bandeko mutu akoki kosala babiloko ya boye bongo na suka kasi seke ye tracteur oyo mpe nayebi te na banza tracteur lokola etonda bibende baokoka koboma ngo te na banza bakobeta kwa bamindele bazanga barevolver te na bapai bavandi na banza bakokitisa kaka bapine bakobeta yango mpenza papa evanda na se peut-être mpo soki bajipe babomi yango boye bongo tracteur oyo yango bakotikela bango donc j'espère bakobeta yango banini bamasasi te bafrançais baza somo baza malamu te bandeko bokeba ma Micheline bino bato bovandi na mboko bokeba botalaka bareaction bafrançais baza malamu mingi te baza bahypocrite baza bahypocrite mpenza baza bien te baza bahypocrite makasi bandeko so natali kaka bambongo ekendelaka mituka na baafrike na ndenge bazoboma ngo si lonta bato bovivaka na bango baza wana mawa tala ndenge azokomande bandango mpenza kuna kitiselango mpenza boye tala ebandi mpenza na motu tina suka nyatango mpenza malamu akol tracteur bandeko kilo ya bibende wana comme ça bango donc bazala ngutu ata na eloko moko bakorekipere kuna te cœur de l'homme bafrançais oyo bapesinga somo
bazongisinga somo namonelaka bango leba banda kosubela mwana mwasi wana na bana basi mpe bagene lisusu mikolo nguti mutu balaka ere moko baesprit ya mystique na bagene bazosuba kokamwa mutu mwindu mutemeswi mutu mwindu eswi mpenza mpo ani bozoboma boye o bandeko donc bamalien baza na raison bandeko bazolinga bango te baa na raison bacomprendre bango mpenza me biso nao tocomprendre bango comme il faut te mpo bazosalaka biso mabe me tolingaka bango tozokimelaka mpe kaka mingi pai na bango moto azosala yo complot asala yo mabe ozoyeba mpe moto alingi ngai te mozoya kaka pembeni na ye alors nanu tocomprendre bango te mpo soki tocomprendre bango bien tokokima moto mwindu komba mayele ozwakaka mwa tru akosisa tru nyonso te mpo to ezokeye na suka bandeko bato oyo bakobalukela biso mpo bakobetama na faso moko crise ekebeta bango na faso moko bakokoma sikoyo na keto moko akosakana te envers biso bato mwindu bakokoma na keto mpo alire bazobanda eza bien te Je te disais là, non? C'est ce que je te disais, non? Good job.
te disais là, non? C'est ce que je te disais, non? Good job. Oui, oui, c'est ça que moi, c'est ce que je te disais là, non? C'est ce que je te disais, non? Good job.